ya Mukulupa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Aujourd'hui, encore ces lieux pour qu'ensemble, nous parlons du Congo. Ensemble, où nous sommes, où nous allons. Et à la seconde bola et Betty, nous sommes là de côté de Magakawana, Moutoue Azali Mungwa, Umbula comme Mazali. Voilà les lots, les Ali Moukolo. Oui, Sengeli, tout ça, les labino, semi-bilan. La dernière makambo ya mboka eza kotambola. Boyebi ke na esiko tozali. Chers compatriotes, nous devons reconnaître une chose. Que le Congo, c'est notre pays. Le Congo, c'est notre patrie. Le Congo, c'est vous. Le Congo, c'est moi. Le Congo, c'est nous. Concert. Une conscience sincère. Une conscience loyale. Une conscience de vérité dans la crainte de Dieu et de notre peuple. Qui aujourd'hui a placé l'institution parmi les devoirs. C'est de voir l'ensemble des Congolais libres. Une autre devoir, pas à pas, main à main, ensemble de Congolais vers les élections. C'est dans ce processus électoral que nous nous sommes mis d'accord ensemble de libérer tous ces et celles qui sont encore détenus en prison. Dans les prisonniers qui sont en prison, dans les listes qui ont été remises au ministre de la Justice, il y avait une centaine de gens, je crois 105 ou 106 personnes. Ces listes-là ont été remis au ministère par les rassemblements et les ONG de droits de l'homme. Aujourd'hui et maintenant, où je m'adresse devant vous, dans cette liste, il y a des gens, 70 personnes qui sont déjà libérées. Par les Belges, ça fait 70 personnes qui sont libérées. Qui vont être aussi libérées. En ce qui concerne les cas emblématiques, vous savez, dans la liberté d'un peuple, dans la liberté d'une nation, il n'y a pas de grands
et de petits. La liberté, ce sont des valeurs auxquelles les hommes se sont battus toute une vie pour en avoir. Des cas emblématiques à ce que l'accord soit respecté et que tout le monde soit vidé des prisons. Chers amis, ça ne va pas. Et nous allons y arriver à l'objectif final qui est de libérer tout le monde. Dans les emblématiques, aujourd'hui, on vient de libérer 8 Moulongo. Et 8 Moulongo fut le directeur de cabinet de Moïse Katumbi. On vient aussi de libérer tous les gardes de corps de Moïse Katumbi qui ont été arrêtés. Donc c'est pour vous dire, ici, le ministre d'État, le ministre de la Justice est en train de travailler avec ses équipes pour que la solution que nous allons trouver, nous ne piétinons pas les droits de notre processus de non-vainqueurs, non vaincus. Ensemble, nous devons mettre en place d'un gouvernement d'union nationale. Et ce gouvernement est là. Le CSA est là. Maintenant, nous entrons dans les actions et les missions. Le gouvernement a l'obligation que le ministre d'État, ministre de la Justice, en concertation avec le chef de l'État et moi-même, pour peut-être faire accélérer les choses. La clé de la solution. Que ce soit un homme politique, que ce soit un ONG, que ce soit la société civile, nous devons ensemble poser les actes dans le respect des valeurs. Nous n'allons pas faire de ce pays un pays d'inversion des valeurs. Et je tiens à réaffirmer ici, devant vous, que cet accord, tout le monde va être libre dans les tout prochains jours. Même Dieu, qui a créé la terre et le ciel, n'a pas agi en un seul jour. Nous, en tant que fils de l'homme, même nous, si nous prenons encore quelques jours, vous comprendrez que les quelques jours que nous prenons sont dispensés parce que nous sommes que le Fils de l'homme et on n'est pas Dieu. Si lui il a pris 6 jours, au 7e jour il a pris le repos, nous on va encore prendre un peu de temps, mais l'essentiel c'est de trouver des solutions. Chers compatriotes, dès que vous tous, toutes, vous me connaissez, je ne viendrai jamais devant vous faire la... Certains sont des handicapés, d'autres sont des veuves et des orphelins. À aucun moment, soit la puissance de l'État, il doit être derrière la volonté de la famille biologique. Et tout ça, c'est d'autres matières professionnelles qui d'un côté, ils vont aller mentir à gauche, ils vont aller mentir à droite. Aujourd'hui, donc, on est en train de libérer les gens. Les élections, le processus, on est engagé. Vous avez entendu la déclaration des évêques. Vous avez aussi entendu la déclaration presque des pays amis. Mais maintenant, quelle est l'importance pour l'ensemble de notre peuple de s'affronter aujourd'hui avec les forces de l'ordre? Quelle est notre importance? La marche pacifique, c'est un droit. Mais l'affrontement violent ou pacifique, ce n'est pas un droit. Parce que le peuple veut la paix. Je salue les évêques
en passant les évêques catholiques, mais aussi les évêques africains intervenus sagement sur une solution de paix. Le Congo, c'est notre pays. Nous devons faire très attention des décisions que nous prenons aujourd'hui. Chers compatriotes, nous devons être prudents. On vous a dit plusieurs fois, si on pouvait être à la place de Dieu pour connaître la situation réelle de notre pays, il y a des choses qu'on n'aurait jamais dit faire pendant cette période. La marche pacifique, c'est un droit. Mais le moment que nous traversons, j'ai prudente d'affronter cette situation. C'est comme ça que j'ai dit à l'ensemble de notre peuple, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, d'être prudents. Le dimanche n'a jamais été une journée de marche. Le dimanche, c'est le jour où le Seigneur qui nous a tous créés a pris son repos après avoir fait les 6 semaines du travail. Les marches que nous voudrons pour l'avenir de notre pays, parce que nous risquons d'oublier la prière et entrer dans les marches. Et respectons Dieu si les jours ouvrables. Comme ça, notre peuple va voir leur capacité de mobilisation. Et tant que ceux pensent de l'Okana qui était, il faut aussi un gouvernement. Gouvernement là, Bamousou se bakouta opposition, et Bamousou se bakouta la mouvance présidentielle. Maso, il faut tous aller longo, et si comme pour que ça les écoles de la mission à Kimia. Et là, pour la mi balé, le baki que bâche, il faut tout ça là, bureau, tout ça pour le bassin ça. Au Bakobanda Kolanda, Makamuya d'élection, na Makamuya d'accord, on dégué tout le cani. Babilo komi balewana, et c'est Tiamaki. Balobisoki, biloko wana batie. Et là, pour la misato, bato nyonso babima na baprison baoyo esengeli babima oyo bakangaki na infraction soit mpona opinion na ye politique soit mpona makambo pamba oyo etali conviction politique na ye na démarche wana après wana baza koloba ke avant élection ezalama il faut bato nyonso bazala bomoko ete batambola na nzela ya baélection po peuple bapona moto oyo bango baliki lolenge na telemi liboso na bino ata mokolo moko te na kotelema mpona ya kobuka lokuta homme politique soki abandi kokosa peuple na ye bato nyonso bakokokosa soki bato neti biso parce biso tolobaki na peuple bokota na balabala bosala ville morte botambolaki mingi na kati na biso bakufaki bamosusu bazali baorfele baveuve bamosusu ti lelo baza na pasi likolo ya koma na biso donc lelo mutu neti ngai joseph olengakoi soki na ye liboso na bino po te na ya kokosa bino seke nakomi mutu ya liboma yango nde toza koloba na peuple na maso wana bato oyo ifalaki babima na baprison na balise oyo bato ya droit de l'homme na balise oyo bato ya opposition biso moko topesaka na ntango ya baaccord ezalaki à peu près ba 105 103 na kati ya liste wana à peu près ba 70 personnes basi babimi bango nyonso etikali une quarantaine ou trentaine baoyo wana oyo batikali baza kobima bango nyonso oyo etali na bato oyo parce que boyebi droit de l'homme ezalaka na moto ya molai te
na mutu ya mukuse te. Droit de l'homme ezalaka na mutu ya mbongo te na mutu ya bobola te. Droit ezali droit mpo na mutu nyonso. Likambo oyo etali droit wana na baka oyo toza kobenga baemblématique. Bouti kolanda tembola matadi oyo etali ministère ya justice awoti kobimisa ndeko na biso na Katanga oyo baza kobenga 8 mulongo na balengeli oyo bazalaki bagarde corps ya Moïse Katumbi bango nyonso baza kobima libanda oyo wana eza kosalema mutu akosa bino te ezali président ya république ye moko nde aza kopesa bainstruction kako il faut ezala ndenge toyokanaki. Ngai naza mutu ya lokuta te oyo nakoya koyembela bino tia lelo awa naza mpe modele ya mibali wana te. Mais soki na vie mutu aza kosala molamu mpo na peuple na ye il faut koencourage ye. Na makambo oyo tokokotia politike na makambo nyonso te. Makambo ebele eza kosalema lelo c'est parce que Mbola Matadi ya ekolo aza kosala ye moko nyonso mpo na koverifie soki bato baza kobima na baprison. Bandeko na ngai lelo na kokolebisa bino ke makambo ebele eza kosalema ezali ye moko nde aza kolanda mpo na koyebisa biso ke il faut accéléré mpo te bato babima lolenge toyokanaki. Ozomona nga ke naza na courage ya mosala oyo bapesaki ngai c'est parce que nayebi ke naza na appui na ye mpo te accord ezala respecté. Soki namoni ka accord ekozala respecté te nakoya koyebisa bino telele ke ekozala respecté te. Ngai naza genre ya moto ya bino. Donc nakosenga peuple nakolanda voix minoko ya bato oyo balingi kobetaka mabaku na monoko mpo te moto epela na mboka. Bomela mai ya pio ndenge naweti koyebisa bino bato nyonso baza kobima na baprison ndenge toyokanaki. Au moins bato oyo bazali na kati ya accord wana baoyo bakota prison likolo ya opinion politique na bango, baoyo bakota prison likolo ya bavocation na bango, baoyo bakota sans infraction po kaka mutu alingi ete bato wana nyonso baza kobima libanda. Na baka mingi ndenge nawoti koloba awa bolandi ke oyo azalaki directeur du cabinet ya M. Moïse nde nawoti koloba na bagarde na ye nyonso babimisi bango na prison. Kokanisa te mutu akosa bino te ke soki na bapeyi africain awa soki mutu oyo aza numero 1 ya mboka alingi te mutu akobima ata bosali accord. Il faut kaka oyo aza numero 1 ye moko aza impliqué. Chance tozali na yango na mboka na biso c'est parce que président de la République ye moko aza très impliqué na accord oyo. Eyango nde nakoyebisa bino ke ezala bandeko na biso oyo nanu babimi te bamela mai ya pio bokomona mikolo eza koya bato wana nyonso bazali kobima. Boyebi na mosala oyo kolinga te ke tokende na démarche ya kohumilie Mbola Matadi, tokende mpe na démarche ya kovexe baoyo baza na baboloko. Orole na biso ezali ya kotrouve solution. Mbola Matadi azali humilie te me bato oyo baza na baboloko mpe babénéficie na badroit ya volonté ya accord oyo toyokanaki. Na yango toza koloba na peuple
lelo koza komona ke makambo nyonso ebandi deja kotambola banda kala. Tokosenga assemble ya peuple na biso ezala bandeko oyo baza kobenga biso na bamarshe na kobondela bango po te marche pacifique ezali mabe te, mais soki l'État apoyi ezalaka dangereux parce que l'État azali na police et police soki amoni vi na ye ekomi ya danger akoutilize munduki etanga akoutilize munduki tokokontinue ke bato bakufa. Biso tozali na besoin ya baélection basi baarole bato nyonso baza na bakarte d'électeur oyo akokufa wana alingaka vote moko ya bana na bino ya moko oyo mais du fait ka akofi eza voix moko nde akei. Yango nde tosengi bino na assemble ya peuple na biso boyebi na mboka na biso tozali bakretien à 80%. Nzambe oyo asala mokili ye moko asala mokili oyo pendant 6 jours. 7e jour alobaki qu'il faut na pema kopema na ye nde apemaka mokolo wana yango nde ezala na ntango tokotaki aba babatize yo tout chrétien il faut ayeba déjà koyeba histoire wana. C'est après que bakoya kobatize yo parce que oyebi déjà liloba nzambe. Alors bamarche oyo esali ke dimanche mokolo ya yenga tokende kosala marche pendant ke nzambe ye moko aloba na biso ke mokolo wana il faut pema okeyi kotombola ngai na kati ya ndako ya nzambe zonga na ndako ya kopema. Bon yo sikoyo okokende na marche pokende nzambe alobi na yo mokolo wana osambeli zonga na ndako okumisa ngai eza mokolo napemaka ntango nasalaka mokili. Yo kende otika liloba ya nzambe olanda maloba ya bato po baloba na yo tokende kotambola. Kotambola wana okotosa liloba ya nzambe te, yo obandi kotosa liloba ya bato. Na liloba ya bato wana soko okoti na Jacques 1:8 nzambe aza koloba na yo oyo nyonso aza na kondima asenga ngai nde na kopesa. Soki yo okomi nete mbonge ya mai kokende epai kozonga epai ngai napesaka motu wana te. Yango nde nasengi bino bandeko na ngai peuple ya nzambe boyoka mboka na biso mawa naza kokanisa ke ce n'est pas le moment to mobiliser peuple na biso pour na dossier ya l'élection. Soki to mobiliser population na makambo oyo etali bamarche tokoya kozanga mboka oyo. Boza komona makambo ebele oyo eza koleka lelo presque badossier ya mobulu ebe partout. Ba revendication ya respect ya accord eza légitime. Mais lelo accord wana toza kosilisa yango nyonso. Bokoyoka kala mingi te na kokende mpe libanda. Libanda wana pamba te. Badossier ezali ebele mpo na mboka na biso. Mbola Matadi ye moko président de la République aza kosinvestir po ke ebembe ya mbutamutu Tshisekedi ezonga na kati ya mboka na biso. Etali ebembe eza eloko ya liboso il faut point de vue ya famille na ye ya makila. Ato oza Mbola Matadi ya ndenge nini soki otosi oyo famille na ye ya makila balobi te oza na droit ya kokunda motu te. Esika wana pokoso ezala
lelo président ya mboka ye moko alobi eza impossible to continuer kondima ke papa tikalaka kuna nga moko nakunda papa na ngai awa mais comment nakokondima te mutu neti papa Tshisekedi ezala bamubutu wana bazala libanda bandeko nanga mokolo na yoka lisolo wana etuta motema nanga mpo naza mutu neti mutu nyonso. Et c'est là que j'ai compris l'épisode de la vérité de Makambo Kobu. Et le président Yeboka s'investit. Et ça fait que on est encore à la Makambo à la tête, on va la basoda, on va la police. Ngaï n'a pas pouvoir à mon côté, il y a quelqu'un d'autre à l'Istanbul. Yemoko muto yazali mokonzi ya bapinga ya polisi ya arme mopimba na ya baservice nyonso alobi il faut ebembe ya papa Tshisekedi ezonga elelo ezala libota ya papa Tshisekedi ezala mpola matadi ye moko Joseph Kabila nyonso eza kokende na kimia etokoyebisa bandoki nyonso oyo bayaka kobebisa bakota lisusu na makambo wana te ezala bandoki ya gauche ezala bandoki ya droite. Tokoakompanye ye ntina suka papa Tshisekedi aya kokundama na mabele ya bakoko na ye. Ngai nazali mutu natambolaka na lokuta te soki ezalaka dossier ezali ndenge na kati ya mabele oyo on ne peut pas combattre toute une vie oya kokoma na niveau na komi oyo banda kobuka lokuta mpo oya kokosa population wana eza vocation na ngai te. Ngai nazali bajare ya mimbali likolo ya dignité na ngai na kondima nali ya mabele. Soki naza koyebisa bino eza babiloko oyo ngai na vivre parce que oyebi likambo nyonso soki oza mosika bazoya koyebisa yo mais soki yo moko oza na kati ya nzungu oyebi ndenge ezotoka. Yango nde naza koyebisa bino ezala biso moto ya opposition totika kindoki na badossier na biso ya mabe. Dossier ya kokunda Tshisekedi ezali politique te eza dossier social et humain. Ezala baoyo ya mouvance présidentielle babima wana pote biso nyonso to encouragé ngola matadi ekolo pote papa wana azonga na mboka. Dossier oyo etali bato oyo bazali libanda nakoyebisa bino ke kokende toza kokende kuna tokosolola masolo na ye ezala famille ya patriote Tshisekedi tokomona ye ata nakomona bango nakosolola bakombata nyonso nakoyebisa bango pote mboka na biso yakende liboso nakokutana na bakategoria ya bato nyonso mpo na kimwa oyo etikali peple bango moko bakotala mutu soki tozwi ya liboso ndenge wana tozwi ya mibale ndenge wana c'est fini Congo edekole.